Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale de Grand Salon. Grand Salon aujourd'hui, Tokoloba, Nalingala, bien entendu, Tokoloba, Makambo, Oyo, Elekaki, Mikoleleki, Oyo et Shokaki, communauté Nabiso entière, Oyo et Pesaki, Batumususu, Kanda, posa ya révolution, posa ya koganga ya kosilika et nyonso oyo bato basantaki mokolo wana ezalaki pasi. Et j'avais eu l'occasion d'en parler avec un des concernés, Fabien Yemoko, na bengaki ye mpona koyebisa ye ke ndeko toza na nsima na yo, c'est que ndeko moki alobaki eza inacceptable, inadmissible, tokotikala kondima Congo wana te. Tokotikala kondima Congo ya batribaliste te. Je vous vends que ce vent-là est en train de souffler chez certains Congolais na minito makasi, au point que les gens pensent que soki bango basali biso pe tosala ya biso. Soki bango bafingi biso pe tokoma kofinga kote na biso. Soki bango balobi biso pe tokoma koloba. Mais je vous assure, na énergie na ngai ya muke o Nzambe apesa nga, na ye kotelemela mokia, koyebisa ye vraiment ke ezalaka te. Mokia aza ko confondre makambo ebele. Mokia pense que kozala na mapangu nde elakisi ke okomi saint, okomi exempté de tout ba critique nyonso toloba. Mokia aza ko se tromper na ndenge ebele. Mokia sombi bandaku na 96 ndenge alobi ntango Maréchal Mobutu azokima, bandako ekomaka soki ba $5,000, soki ba $10,000, soki ba $50,000. Prix ya bandako ekitaki makasi. Mokia, soi-disant un homme d'affaires, soi-disant quelqu'un qui va être candidat président de la République, mais c'est permis ya kofinga. D'abord, tribu à Bayaka. Bayaka, ce n'est pas le bandundu. Eza lokola balobi bambunza, to balobi soke, songe. Donc c'est juste une tribu où eza parti karandam. Batu ya banu nyonso bazali bayaka te. Et même ceux qui bayaka bazana bandundu, mais de quel droit yo mokia o se permettre ko englober, ko finga, ko zwa momoko et zwa contexte péjoratif pour na ko englober batu ya bandu nyonso na kati ya buzoba na yo. C'est très grave. N'attends na yo quelqu'un on a dit na choqué. Et c'est ce que je dis toujours. Voici vos politiciens. Voilà bato bino bolandaka. Voilà bango nyonso bazaka ka lolenge wana. La plupart d'entre eux, des gens des petits esprits, capables ya kofinga, capables ya koloba biloko moko boye, oyo ekoki ko choquer mokili mobimba. Yango na ye koyebisa bandeko na ngai, tozonga na base. Notre base, c'est d'abord l'amour de la patrie, l'amour des uns et des autres. Parce que la patrie, c'est quoi? Ezaka mabele te, ezaka ba minere te, ezape bato yo ba constituaka effectif démographique ya mboka wana. Mais tant que tolandi Gabriel Mokia, tomoni ke azo comprendre na ye mokili ndenge ezokende te, azo comprendre na ye bokonzi oyo asengaki. Olobi nalandaki ye, alobi ke ye asengaki bapesa ye sécurité à protéger ba Congolais. Mais Gabriel Mokia so bapesi yo sécurité roboma bayaka nyos po yo fingaka bango.
okotika ba Rwandais, ba Burundais, ba Angolais, ba Sud-Africains, ba nani yango baya koboma bango. Parce que olakisi dedans en na yo. Parce que ceux qui mutu a critiqué pour la gestion, aux politiciens, le roi Bassé il a une loi au 3 Joseph de l'État, une loi stupide. Parce que ceux qui comme politicien, ils font des ma critique. Ngai ba critique ngai. Batu nyoso yo babimara public, ba joueur à football, mutu nyoso yé na monde, y a public, ba critique ngai. Et ba critique ngai rosa la paix na parti moko erroné boy. Mais il faut accepter qu'il faut pas comme Okanga Batou, pour Moutou, à sali critique naïe. Mais Gabriel Mo qui a yo lobby ba critiquer yote. Pour yo somba banda. Donc na Congo ana. Banda Moïse Tchombe. Oh, bazalaki millionnaire. Yo ndako liboso ya Congo yo mto sombia. Pona yo utaki soki gemena soki wapi oye osominda kuna Kinshasa. Donc la RDC tola la soupongi te pona yo somindaku ndaku oyo sombi soki tant Mobutu azokima to ebi ba pri wana ndenge komaka bato basomba bandaku na ma campagne na 15 000 20 000 $ parce que mukolo nango azokima. Yango nde ba bien oyo kotutela biso tolo na sombaka Jaguar na sombaka boy yo na Congo wana obandi ke Jaguar nde suka bomengo ndaku na Gombe nde suka bomengo bato bafana na Gombe wana avant yo bazala bakena na bango kosomba bandaku place mosusu parce que choix na bango. Mais oya koya kofinga batu ya bandundu bato bandundu baza d'abord batambalinga misala yo moni na bandundu ba famille ezala bazala fufu na bango basala ka mikolo nyonso bazala ba élevage ba ngombe ba nini ba chèvre ba mouton, une province accueillante nanango atinda bana na e na bandundu bageno tangati. Oh, pour l'éducation, ça l'ira bien. Bah, internat, un franc, banine. Vous oubliez tout parce que, comment, n'a pas orgueil, moi, le roi, bah, musicien. Mon cas, tu n'es pas musicien. Tu te dis homme politique. Un homme politique n'insulte pas sa population. Ozo confondre, ozo kanisa ke okoma Koffi Olomide lokola bino nyoso ba politicien Kinshasa bo pakoli ambine longi bo teli bo sombi ba jeep bo koma okanisa bo koma ba musicien. Un homme politique ne se comporte pas comme ça. Les gens du Bandundu baza batu lokola batu nyoso. Il y a bien bazali ya mabe bazali mais mingi baza malamu. Talande bo batu batonda na province na bango kokende kotanga kokende kolia kosomba ba makala kosomba c'est une des seules provinces où etikali biso que l'agriculture l'autosuffisance alimentaire ezo salema ezo continuer ko progresser na ngonga lelo. Pourquoi boye baka ko féliciter bato bazo sala malamu te tala bato batoni na bandolo bozo kima ba province mususu pour l'anzalate. Boki bozo kende kuna kolia. Survie. Non, c'est triste quand je vois il existe encore des gens comme ça dans notre société. Nasala bandaku, nasala moke yo kanti nebisu zalia tola bandaku te. Donc kaka yo moko bandaku cadastre nyoso ya Congo eza ya yo. Okomi lokola oyo emene ayembaka mushinga olingi osomba bandako nyoso mokili do yo ndokomi mushinga bandako nyoso a Congo ekoma bandako na yo ko insulter les gens ko ya ko sala banini soko yo bundaka pona bandako no to comprendre combat na yo ezalaki pona bandako na yo ozwi bandako na yo kende boteka bokabola mbongo na ba juge a lokuta o ya Congo o ba salaka ba procès ba pesi mutu ndaku pona lobi bateka ngo bakabola mbongo. Est-ce que c'est normal dans un pays tomoni leki ya kutino
Azarolela, Likambwanda Kunaepe. Nous, on a eu pitié de toi. On a dit, bon, voilà, ndako somba na ba contexte, moko, ya molili, mais bon, loko les ala kombo na yo, tika ozwa ndako na yo. Loko lozwi ndako yo, commission, makelele, ndako ezala 10 millions, ndako zwa 10 millions. Moke, atozwi 10 millions, mayele uta epa nzambe, bobote uta epa nzambe. Mbongo epesaka boboto te, mbongo epesaka mayele te, mbongo epesaka savoir vivre te. Ozo ya na discours moko boye, allez, batou bazo telemana, mongala moko alobi. Toi, tu ne représentes pas les Bangala, tu représentes toi-même. Ton imbécilité, ça représente toi-même. Ça ne représente aucun Mongala, aucun Congolais. Ça représente toi. Il est grand temps que tout ça là, Martin Luther King à l'Obaka, que nous serons jugés par le contenu de nos caractères respectifs. Mabe ya Olivier et ça ya Olivier. Yozo refinga tribi po soani na Fabien Kusanika. Oyo azaro sala muke ame momo ba ide na ye lokola biso nyoso pona kosunga Kongo wana. Yobi Kongo wana pasiza langu po finga kabana poto o bala poto boye bana poso minda kuna gombe. Mais bazo pimela bino ba visa ya pototi na ba mbongo bozala ngo pona nini. Vous n'êtes pas crédible. Le système occidental, ce n'est pas un système de l'argent cash. Il faut avoir des cartes de crédit, il faut avoir la Babylone Raboye, aux alangote. Il y a la banque carte, il y a Raw Bank, banque à Moukier, il y a Bassid africain. Et ça, même pas na 1 milliard de dollars na Katiwana. C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Il faut Olamukamoki. Il faut, na landa ki osengi pardon. Au moins, Seigneur, pardon. Mais, Yebarake, Oyo Saliwana. Okomi mal vu. Tu es un tribaliste. Au moins, tribalisme, Yarami Bale, Moussou se zara vivant en tous les jours. Moussou se zali so kande ye, Anyama, Binoba Swahili, Binoba Luba, Binoba Nini. Tribalisme ya kanda. Soko, Okomi na kanda, Okomo bimisa, Ennanayo, Ozalagadango, Pona Bandeko. Mais nous sommes là pour te rappeler, pour te dire que Ozo Salawana ezali normalité. Tolanda oyo atonga Kongo wana. Tala malobati ke la biso. Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na Zaïre. Outi na Kiv. Outi na Chab. Na Kassai oriental. Kassai occidental. Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu ko tia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, elingi koloba N-O-N. Nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo mamabo. Voilà, au moni message président ya Mongala tika oyo bafinga kae dictateur asalabo asalabilo ebele ya mabe, mais eloko atika ya motuya atika bolingo ya batunyos. Et ça, on ne peut pas reprocher au maréchal Mobutu. Bisonyos to critique na nyos. Mais likambuke to vivre ensemble, ko forcer batba vivre ensemble, ko forcer batba lingana, wana ezalaki vraiment eloko ya motuya oyo maréchal afandaki na. Alors lelo to komi na baventurier politique ekita. Tokomi na batu oyo bazali ko sala nyonso balingi ko loba o nyonso balingi batu bakoma ko ba politicien moko zomona zo ya ondire musicien ya wenge tonga na tonia mayele ezate ba débat na bango sur les individus. Jamais ba débat oh ok bon on peut le programme on peut faire ça. Et ça raté na Congo.
Congo e kaka ye ya fingaki ya salaki boye. Donc politique ekita niveau o ke batu bakoma komituna. Est-ce que tozalaka vraiment na raison ya kobenga na Mobutu ango poto remplacer bango na bino mokia. Parce que dans Mobutu ala itoyebaki yo te. Ozalaki na banda kuno wana nalanga occupé yo. Parce que n'importe quoi ezalaki ozala mbongo na o ya yo. Mais les lots, télévision comme belé, décentralisation dans les médias, au commis au fouti ma jeune fille moro boye $20, bon ça l'émission lobby n'importe quoi journée mobimba. Parce que presse na biso pe ekitangala. Les lots siko yo politicien, au fouta $100,000 na yo pour comme président Congo. On a comme président Congo sans bandundu pour zoro finga bango ta idée na yo zanango. Et bongo yo place yo wuta soki bomba soki wapi vie nini yango malongo ezakuna à part ga nzamba sala bino grâce kuna boliaka ba manga ba nini ba nzete ofele parce que baninga ba il faut bakona bino nzamba sala bino grâce na Équateur kuna boliaka biloko fele ya nature sans que bo sale loko mbole betaka tango nyos. Il faut savoir respecter les gens. Ce qui yo finga rabatu, yo pe bako finga yo. Ce qui yo au sala ba argument, batu pe bako argumenter na yo. Ce qui yo yaka na mayele, batu pe bako ya na mayele na yo. Mais aujourd'hui, au lakisi, o tozaki o soupçonné to monyango siko o etalango vraiment mobimba siko to yebi Gabriel Mokia Azanan. Ce n'est pas normal. Bozo mema Kongo wapi bino bato nyonso botondi tondi wana. Ce n'est pas normal. Et si ka bozo tam sambo la biso. Boko misi bat tribaliste, bat komo lo ba o biso ça elor la biso ba Congo. O biso elor la biso ba Swahili. C'est parce que vous êtes là. Vous ne représentez pas bato balingi ko mema Congo musika bozo zongisa ne mboka sima. Le pays est en train de reculer en arrière à cause des gens comme Gabriel Mokia. Et je demande à tous les tribalistes congolais. Tribalisme est un rambo raté. C'est le travail. Tant que Borobanda ko sacrifié, Batwa Mayele, au détriment et à tribu. Tant que Boroza toujours complaisant. Tant que Boro traité Batwa Mayele de superfatoire. Donc, ekozala mabembo ke kokende malamuti. Ce n'est pas normal ndenge mboke zoki. L'amour des provinces, l'amour entre nous, ezoko diminuer et loko ezoko tamingi, égoïsme. Soki balobino kaka bongisa nini monke ote wana sa baluba ozolobela baluba. Mais comment se fait-il que on ne peut plus parler? Alors, ce qui va l'obéir au moins mouké que bongisa boy, ata avi angoza 100% vrai. Il faut répondre na pièce. Non, Fabien Kusanika, vous avez dit, net-moi la moro boy, à ça la émission na Kinshasa, sur qui Israël, solo à politique. Ça se voit clairement qu'il est nakati agenda moro tribal. Donc il invite des gens, mais il a ses propres opinions tribales déjà à ça préparer. Azobeng Sabino, pour kaka, à côté sa opinion wana tribal nakati a débat. Ça ce n'est pas du journalisme, c'est pas sur mon biso to ba diplôme en communication. Beaucoup sanaralibo mate, on regarde, on peut vous mesurer par rapport il y a autre tanga, qu'on peut te mesurer par rapport kaka ya mokilibo. Vous comprenez? Donc, ezali normal te batu ya ndengwana. Oyo bazo mona ke Congo ezoko kufa, bazo bakisa tribalisme na kati ya Congo. Bazo bakisa ba discours et ceux qui mutalobi te, yo, zo critiquer, donc on a tribaliste. Non, la critique c'est autre chose. Mais quand tu as des agendas cachés pour la tribu na bino, biso ba papa na biso ba kola, papa na ngai azaki na cour na ye au mona air moko jamais
C'est pourquoi je m'étonne parfois de l'éducation congolais bazois. Moi, je n'ai jamais entendu mon père discréditer tribu Moussous na vie. Ni ma mère. Ma mère me dit ça. Ah, maman, lamba pondu mi balé. Pondu moko na mafuta, na pondu na ya lamba rabenga ngo pondu baluba, pona ye. Ononga la lingarande baluba baliaka, batiaka, pas trop de choses dans leur nourriture. Ça, c'est les discours de ma mère. Elle aime la façon que les baluba mangent. C'est comme ça qu'on a été élevé à aimer les choses des autres. Et jamais j'ai vu ma mère ni mon père mettre en discrédit quelqu'un par rapport à appartenance tribale. Jamais de la vie. Yango bino ba parents o bozo boko la ba Gabriel Mokiawana. Bo bala na bino. Tant bazo yoka ba discours tribal na bino. Ba haine tribal na bino. Tant bala na bino bazo mona makambo atabo kosaka. Mais ils savent que papa c'est un tribaliste, maman c'est une tribaliste. To vivaka biso na biso ba songe, biso na biso ba luba, biso na biso ba swahili, biso na biso ba ngala, biso na biso ba Congo, biso na biso boé. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur dise des choses. Les enfants se basent souvent na o bazo mona, na o bazo yoka. Tu peux faire bengue na chambre lobby boy. Même s'il faut critiquer, moi je sais que mon père, quand je faisais quelque chose de mal, nous tous, mon père nous a jamais humiliés devant les autres frères et sœurs. Papa Salil Kamba, Benga, Olivier, viens dans ma chambre. À Kangi Porte, qu'est-ce qui s'est passé? Bosololi, Sisi, appelle sur conseil, Wana, allez. Pona assisa yo kanda omona bi kene kozolanga mai kene osai lo mombo pona alongole intensité ya conversation vous voyez? Donc, Mokia, si tu as quelque chose contre moi, ce n'est pas ma tribu qui est responsable de ce que moi j'ai dit. Ce que moi j'ai dit, je l'ai dit en toute autonomie. Ce que Fabien Koussanika dit, c'est hier Azara Kossab émission d'analyse, c'est par rapport il y a des éléments de preuve na yazanango nde ako constituer analyse na ye. Ce n'est pas que bayaka batapende banini batundi biso to akit bala miketo okene chik na ba master na biso mona tamsu to ke na car na biso na chik tamsu na car ba master na biso ba master msusu bazaki batabandundu toke na bakar na bango pe bou père na bango yabi non yebsa papa tika viens moi je vais vous déposer à l'école. Il y avait l'amour. Botika wo kotsa biso na éducation na bino ala bateau pe air moko mitu na bino za so indeni. Bokotsa biso na magam na bino ta. Nous sommes des Quinois d'abord. Et un Quinois par définition, il vit avec tout le monde. Biso ba Quinois to yebi ba kamwi na bino wana te. Bolimbi savinga naloba pour une fois pour les Quinois. Qui est aussi une tribu. Nous sommes une tribu, les Quinois. Nous, on a grandi, nos voisins, les Tumba, koto Ningari, koto kuna Mundele, koto na Mundele, koto kuna Badibanga, koto kuna Bozo Mata, Yale, Tutuana. Donc, toskola mutuna ekolo na yeme biso tuto bimarawana na ba vélo to bani magamba ba bil ba vélo tiko beta ba match na ba place commerciale ezo kipe kolote ba pir biso ebele basa na bango ba ngala te basa na bango ba swahili te basa ba tutu. Alors les gens comme Mokia, vous êtes dangereux et tu n'es pas le seul, je sais. Yondo kangami ba misupe ba discours na bango ya haine ezali na kati ya internet so totali pe tokoyo monango comment baza ko s'adresser na ba tribu mususu comment bazali ko mona baninga mususu. Ce n'est pas normal. Kongo bolinge bonga so bolinge bonga te dites-le à haute voix.
so bolingi ke Congo ezala nango kaka ndenge eza wana ezosepelisa bino ke oza na ndako na yo na Gombe, oza na mwa de locataire, ozovivre ndenge mo, le reste de Congolais souffre. Mokia, ndako c'est quoi? Yo moza oza mawa mingi. Oyelaka biso ça fait 24 ans kaka ndako. Mais si vous avez un café na cacao, zongela commerce à café na cacao, on ressemble à ndako mususu. Mais pendant 24 ans, bazwi ndako na ngai. Et puis to sali nyonso to bundi na yo zwi bandako yango, allez, batabandu. Pona nini ozo soutenir mutu a tricher na élection. Bosiko maye lango pona ndaku donc élection ata muta tricher, il faut qu'on soutenir. Pona ndaku muta azo sa makama malongo te 2 ans yango yo to salani. C'est triste Congo ya boye. Congo ya ba imoro. Congo ya batu ya mabe. Congo ya batu bazanga mawa. Congo ya bato balingi te ke batu ba yokana. Il faut arrêter d'insulter les gens de Bandundu et même les gens des autres provinces. Tu n'as pas le droit de faire ça. Eza buzoba. Et d'ailleurs, au tigre comme présidente, oui, bien. Déjà, Bandundu va voter au lisusuté, au choqué bango. Bisope en solidarité, bato ba province mususu en solidarité na Fabien Koussanika na bato Bandundu tokotika la susu koyoka ba discours no à la comté. Et to conseiller au comme musicien, pour ba musicien ne ba lobela ba palin, ba car, ba bilamba, ngala salabo. Mokia, ato sali ndenge nini. Ozanoko africain moko boye afinga bato. C'est ça le problème, vous ne comprenez pas. Ata otongi naku château na Montfleury, ozano kaka tande kono mususu pe Koffi Olomide. Bosaka ndengwana, kofinga bato. Kofinga bato bokozwa bouti na ba famille nini bino mbale wana. Bozo kisa bangala soni. Bouti na ba famille nini yo Koffi Olomide na Gabriel Moko. Boza ba bourgeois. Bon mais là bati a danger na bomwana nyako so yebsabino na mata voiture impala na bomwana richesse elengi nango elengi budenza kana tongo na bomwana elengi koka yo so mona sous lelo OK kosomba ba saucisson ba jambon ba dinolia elengi nango sila elengi zaka ta bomwana tant papa zala la azo lesa bino ngo ne boyo ngo elengi mais tant yo moko mina balar na yo osomba ngo te. Donc vous êtes des riches de mauvaise éducation. Vous êtes la richesse d'aujourd'hui. Oh babenga ba nouveau riche ba kwele koloba ko finga ko mona ba tupamba ko salabo. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Au sengi excuse là na félicité yo. Mais excuse wana eza ko la conséquence ya makambo yo lobité. Yo il faut ofuka maka, yo il faut senga même que bakunda ona Bandundu pour na excuse na yo o eleki nyonso il faut matanga na yo le pour senga ofuka mela bango senga bango pardon parce que tu as dit des choses insensées. Tu as affaire à une personne, tu généralises. Est-ce que ebite que batu ekolo no pe musuba botala batu Bandundu bana wana pe baza bayaka. Tu n'es pas normal. Alors, il fallait intervenir rapidement, na mettre ba point na ba i, respect na batabandundu, respect na batabandundu, tout ba contribuer na Congo, notamment ba grand joueur na biso lokola ba Mayele Ayel. Lokola ba Takizala, lokola ba père ba master nga Emando. Donc ba to Bandundu ba Ndawel ba nini ba to bele ba bima kuna.
Même si on a nord, basinga uju parce que yoka nsi batu nyonso, oebite ke na bandundu bangala pe bazali. Na bandundu batu pe baloba chiluba bazali, ki Congo bazali, ki pende. Alors, yo oza ko finga siko batu wana nyonso zo généraliser, donc eza eloko moko tokoki ko pardonner ngoti. Donc il faut vraiment na minute oyo okende ko senga bolimbisi ke osenga ke ebembe na yo yo mokia baki no kunda ona bandu parce que oza suka na bolole. Hein? Donc yo il faut pas que no kunda na bandu lokolo fingi bango oza bolole. Kulutu ya bolole na mona lokola yote na Équateur eza yo. Alors to suki wana et to kosuka na message oya unité o maréchal Mobutu atika pona ba congolais nyonso. Alors tolanda ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité elingi koloba outi na Zaïre, outi na Kivu, outi na Chab, na Kassai oriental, Kassai occidental, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, obotama na Kinshasa, ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, okei na Équateur, ozali na mboka na yo. Olongui na Zaïre, okei na Bas-Zaïre, ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, elingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo.